Donc, en fait, il faut voir, je sais pas, moni na quoi employé. Nanandi na Monsieur Jamal wana, so Monsieur Jamal wana. Monsieur Jamal, il est trop agité. Donc, il se sent coupable. Je sais comment me défendre. Ça par là. Attendez, là, je vais faire quelque chose. Donc, c'est ça. Maintenant, kolanda procès wana, ozomona ke Monsieur Jamal wana aza coupable. Il est coupable. Partager les gens dans un téléphone, moi, partager ça, s'il vous plaît. Monsieur Jamal wana mundele wana aza coupable. Kamere a dit, yé mutazala na azala, yé mutazala chef ya 5 chantiers. Donc il a travaillé avec deux gens. Donc ceux qui, en fait, là, il allait dire quoi, Monsieur Kamere? Kamere linga loba. Ceux qui est mbongo, il y a ceux qui a, disons qu'il y a nini, il y a 100 jours. Et monanité donc ezana bateau bango ba lembongo na bango zaka ye mokote abi de lobi no bo tele misa Monsieur Kamere na baron Monsieur Kamere azala ki ye mokote Monsieur Kamere azaki na bateau à travailler ki na bango ya zaki il a participé ki en tant que nani conseiller à chef de l'État, mais il y avait de bureaux, il y avait des coordonnateurs, il y avait des gens qui avaient travaillé sur le bankambango ce qui y a 100 jours na bino tout et tout là bono. Na okeli kamere ma peuple congolais ngana yo singi la kamere pardon bo limbisa ye alembongo wana malango ye moko te zana bato o musubino bozo ignorer matin midi so bozo finga kamere bo sangisa na amida tout et tout bozo finga mais kamere alembongo wana ye moko te alembongo wana na bato alobi yango très bien so ezaki makama mutakala ya mukuna awa me ndenge bokoti so ezaki makama kofinga awa ndenge bokoti boki kama makambo kamere oyo nosa kokota abimi kachu aki abibi chweke toyebi bido mama tokota sino bajena bino diabolique te tokota sino bajena bino diabolique te ata bopublier Fachi Mutakala nga paola na olobela ngo te ata bopublier o nani yango Mutakala nga na olobela ngo te za ba n'importe quoi. Makambo c'est très important ça nisi makambo ya mboka na otolanda procès ya Kamere. Je regardais la façon de Kamere de parler qui est si qui est oh j'allais dire quoi ce qui est ba coupable baza aza yé moko le seul coupable était à kolia mbongo wana abi lelo bino bomimisi Monsieur Kamere boy devant tribunal a travaillé yé moko te yé alobi a participé qui en tant que il a participé en tant que conseiller à chef de l'État. Donc il y avait des clics ya bateau et amsou bozo ignorer bazalaki na kacha makambango. Donc dans votre tête là les Congolais faut enlever que c'est le seul coupable c'est Monsieur Kamere. Na mutu wana soki Jamal wana sa façon même de parler zo prouver que aza coupable na dossier ango. Dans l'affaire là de 100 jours mutu mtazwa qui part na ye. Et du coup na lingi suna loba ndeko Kamere oyo Masaro babenga kena nango mutu nano. Wa kimi o batumbaki ndaku na ye ngai nayebi ke naza na ngai innocent eloko moko boy. En fait l'infraction individuelle la salut est individuelle l'infraction pas individuelle so Kamere mutayibaki mbongo wana tu et tout Masaro wana soki Masaro wana mutu héritier wana ayaki lukani na kati ya bafere ngo tibotumba ndaku na etia koma kokima bongo tu et tout non arrêtez so botumbaki ndaku soki ya Masaro bokene pe kotumba ba voiture ya ba dalila soki bana jibe po bana jibe pe ba liambo wana Kamere sa beau père na bango. Mais la façon d'abord de Kamere de parler, tu vois qu'il n'est pas seul à manger, à bouffer l'argent. Il n'est pas seul d'obotika ko finga ka Kamere à liambo wana yemo côté il a du bien dit il a travaillé avec 9 personnes. Batangi pe 9 personnes on a procès. Botika no ba mutaka ba soki ya ba mutakala ba mukuna tout et tout ba n'importe quoi bazo loka bino ko mona ka tout moment ba nani ba balobani non mitakala batu eza kozala modi bino noso nde bozana mutakala mukuna bozana ngona ba téléphone na bino mais procès uto le kalelo ya Kamere makambo etali mboka soko landeli tokozala ta 10 personnes surtout na poto tozaka na internet yo fele tozoka ka Marie Laure les news alobi su nini pona makambo fiwana plainte ya nani ya mukune komi na niveau nini lelo mutakala nani bimi mais so to landeli ta 10 personnes batali procès ya Kamere lelo te. Moi, j'ai regardé ça. Kamere n'est pas le seul coupable. Daniel Masaro, tika ko kima. Yo, so ki ba le ba poursuivre yo. Il faut pas poursuivre pe bana jibe. Pour bana jibe pe ba lembongo wana. Il faut pas poursuivre pe ba kundeko ya Oyamida.
bande kwa mida pe balembongo wana. Donc Daniel Massaro ne te fait pas quoi le victime. So pe caméra za moyibi yo mtoza moyibi te yanu mtoza moyibi yo mtoza moyibi te. Mais moi mkyo nga na landi o mais c'est caméra alobi eloko moko alobi ke nga lelo nde boyo kotelem sanga a devant baro. Nga na travailla en tant que conseiller à chef de l'État na projet. Donc il y avait des gens, il y avait des coordonnateurs. Et du coup, il a dit, il signait des papiers. Il ne connaissait même pas les gens. Il y a écrit à Tali projet, à Ezabo, il a signé. Mais vous comprenez un peu. Et puis le monsieur là, si c'est Jamel, là, sur une anouana, ça coupable. Pauvre manger de l'argent de leur père, ce n'est pas un problème. Mais oui, Massaro aussi, Daniel Massaro aussi mangeait l'argent de son grand frère. C'est pas un problème. Au beaucoup prendre contre famille mobimba ya kamere, bozo bosa na ke famille ami d'aba ezali, et puis bana jibe pe bazana kati, tu vois. Donc laisser de s'en prendre contre les innocents peut-être. Kamere, s'il avait bouffé l'argent, il n'était pas seul. Il a travaillé avec des gens, il a travaillé avec 9 personnes. Na kacha 9 personnes, wana, biso, na gouvernement, na biso, na yaka, soki na yenga moko, na zana eloko na yenga moko, na rozomwa cousine, na cousine, na musu balanda, nga pe na simabali yaka mbongo wana. Donc il y a un clic de gens, il y a des gens qui sont tranquilles d'aller à la maison prendre du café, tout et tout. Bah, vendre tranquille, bah, on peut balayer mbongo à Congo. Hein? Bon, tika na ko ça prend des cas contre M. Vital Kamena, ok, ma ouais, ngaza mama, nasa mama. Et ça, nga souci, on a monnaie choqué, nga. Nabi aza les seuls coupables étaient là, c'est tenir ba prisonnier bon que le côté de ma devant bango aza les seuls coupables étaient. Et puis maintenant sur la ma benae. Caméra il s'est promené tranquillement là à Kinshasa avec ce chien. Na eloko nana ya noir azako tambo nango voiture au Kabila tambo la nango ya noir, il avait sa vie tranquille. Aya comme côté na ba buzo ba ya ba fachi na bino tout et tout ba place memi et c'est quand même la peine quoi. Hein? Mais sa façon de dire, la façon de mettre ses caméras de parler, il n'a pas bouffé l'argent. C'est s'il faut, si c'est vrai qu'il y a ceux qui a 100 jours, Nabino, Aliango yé mon côté. Aliango yé mon côté parce qu'il a travaillé yé mon côté. Mbongo anezaki na mabogo na été yé moko, abengi masaro ya kozwa, amida ya kozwa, salabo te. Ezapena batu bala, lepe mbongo wana. Il a travaillé avec 9 personnes, on a appelé la 4 à 9 personnes, on a appelé Bazalaki na batu na bango tout et tout, puis Bazaki kolanda bango, puis Bazago travailler na bango. Donc vous pouvez imaginer, il y a combien de gens qui ont bouffé l'argent, je regardais l'autre fois, il y avait un monsieur là qui faisait, pour dire que Bazal Bambon, on a besoin qu'il y a banco, il regarde les réflexions des Congolais, donc toi tu passes seulement un coï, des bières, tout et tout, machin. Il dit que, que caméra n'est zana bon, il y a Congolais, il y a 3 coïs. C'est ça, franchement là. Bon, que la monsieur caméra m'a aboli, mais ça n'a qu'on a biso. Il est choqué, parce que là, il était tranquille, il a côté na babouzoba. Et comme il 100 jours, na bino. Donc, yo osa congolais. Tout. Moi, je suis congolaise. Naza congolaise. Bon, en faire à 100 jours, ils 100 jours, na biso nyoso. Ils 100 jours, na biso nyoso. Mais Kamere n'est pas les seuls coupables. Donc, biso tout le monde, na mutu na biso Kamere, parce que il a été critiqué jusque. Na bandit to na songe ya suki, tina songe ya linzaka. Il a été insulté et a mis dans marché tout et tout. Bon, ça prendrait. Moi, si mon frère vient aujourd'hui, me donne l'argent, tout et tout, bon, ça même quand on a tout naé, à tes qui cette année, tout et tout, là, c'est son problème. Il y a mon frère qui m'a donné l'argent, c'est tout, point bas. Mais quand on s'apprend comme na Daniel Massaro, parce que yé montre quoi bimi en tête na makambo quoi yé za caméra D baza caméra 1 o azana prison na caméra D o akimi yé montre ko takimi na okimate fobo tumbanga na okimate. Quand ça prend à Daniel Massaro là, il faut que ça prenne aussi na bana ya JB. Faut que ça prenne aussi à na série ya mida parce que bon on peut il paraître ba lia bambongo ba compte monsieur bimi na étranger na ba kombo na bango. Et puis mais ces caméras il n'est pas le seul coupable. Donc il a travaillé avec des gens, il faut s'apprendre aussi aux gens là. Hein? Faut apprendre aussi aux gens là tout et tout. Il n'était pas à la tête, il n'est pas à participer qui attaquait. Donc c'est pas lui qui était à la tête tout et puis projet on peut Zaki a été Zaki à chef de l'État. Mais en fait, pour Nanga Massaro, je ne comprends pas à Kimeli Nini. Daniel Massaro, Kimeli Nini.
miage binde mozo bima il faut dani héritier lia okimeli nini so po nanga nga masako na kokai ko kimate na o comprendre na makambo otine na tala na sala nanga si makambo ba analyse tout et tout la bonabo et comment ba analyse ka soki ba lobi makambo mutakala bino wana ba congolais botelemi botondi bozotala so soki ba makambo mutakala soki ya mutu ya nane bimi ya nane bimi botelemi bozotala mais makambo za très important pour na mboka na biso tolobela nango esute affaire à caméra aujourd'hui na landi procès du début à la fin la façon dont M. Kamere parle il n'est pas le seul coupable. Et du coup, l'infraction est individuelle. L'infraction est individuelle. Moi, je ne comprends pas. Quand on parle là, on avait dit, parce que on avait dit, on sait qui, on a, comme j'avais dit l'autre fois, un combattant qui me dit, on avait dit que, on a dit que, concert, on a dit, on a combo à moutou, il faut qu'on tient combo à moutou. Donc, que, lembongo. Masaro, Daniel Masaro mutali mbongo te. So bache Daniel Masaro. Faut bacha bana jibe parce que bana jibe pe baza balia pe mbongo bo père na bango. On avait vu l'autre fois tango caméra zo frère Amida nani Chenette wana ya or. Il avait dit quoi mais c'est Kamere. Il a dit Chenette au couteau et l'équipe voiture ya nani ya Daïda soki na cher. La voiture qu'il avait acheté c'est pas jibe c'est leur beau-père. Donc quand bazo s'apprend dans Masaro, ba s'apprend pe na bana jibi ba otambola très à l'aise ba finga bangote. Bande ko amida, ope ba liambo wana ba otambola très à l'aise pour vous dire que botika bato bazai ba innocent botika bango en paix botika Daniel Masaro en paix. Parce que il est innocent. Si munga le so frère na ngai ngambo na oboyate, aza innocent. Bola tsoki bo finga ye moko Kamere et du coup bo finga pe Kamere ye moko te munga eloko shocking parce que bo finga Kamere ye moko te Kamere aliambo wana ye moko te il a travaillé avec des gens donc na soki 100 000 wana soki combien de millions wana bino bozo loba wana tout et tout o biso ba congolais to so loba wana Kamere mais c'est Kamere aliango ye moko te il a bien dit alinga kaza la clarté mais lui-même il a bien dit je n'ai pas travaillé seul. Moi, j'ai participé. Il a dit oui, j'ai participé. Kamera mutamayele. Kamera za mutamayele. Na moni kututi na zoli ba avocat te fallait ka yemo misambila. Na moni kana tina kamera zoli ba avocat te fallait yemo ko asamba. Po yemo ko zolo ba bien koleka ba avocat na e. Abi oui, j'ai participé. Il a participé en tant que fonctionnaire. A participé qui était au Surazaki financier, Surazaki cordon tout et tout. Donc il y avait des gens. D'autres bozo finga Vital Kamere botika ebo pe mise pe nan papa bato babikuta zo bela Nathalie na okeli ma wana misu na biyo ko sala nini na makambo yo wa ko sala ni au travail na Kabila ko ta présenté o bandi kutu makambo ngo kizaka ne bandi bo bandi da ba prison mais wa okende CPI que le frère de Kamere il reste le président de la Ligue de jeunes de INC. Il est le responsable de l'INC, il est cadre à Sonas, tout et tout. Mais Sonas, ça n'a rien à voir avec Makambo 100 jours. Est-ce que bazo landele pour na Sonas kuna nini bungi? Hein, papa box anglais, expliquez ngana na Sonas kuna nini bungi. Hein? Donc je sais pas donc. Il y a des gens au bazar tranquille peut ba liambongo wana zaka caméra kande azalese dans tout là moi j'allais dire quoi caméra zana koti ça. Tonton Oyo, na kotsaye. Ajouter. Kamere, ba koti sakali susute. Désolé, na Facebook, makambo et si là, ya kokoti sabatu en ligne. Et si là, Instagram, c'est bon. Yango na esi minobo s'abonner na Instagram nanga, na page nanga tout et tout. To banda solo là bien. Et puis, deuxième chose, na sabino nini, eza affaire ya makambo ya deux confinements. Oui! Balobi déconfinement to tino makambo Vital Kamere procès sous babiso dans 2 semaines tout et tout to kolanda lisusu to ya kosala sous mo analyse na biso to ya kolobela ngai loko ko betire ngai importance ka makambo mboka na makambo nzambe o ba publier mutu basali bo et là moi je m'en fous hein ata le balobi ke o fachi etali fachi mo ka s'occuper na makambo na tout tout tchana ba mo ba buzo ba côté 2020 o déjà c'est bandi mabe to préparer 2020 to ko tango bien quoi. Donc j'allais dire quoi pour makambo déconfinement bande ko na ngai na lo solo la ki ko na page na ngai déconfinement sili épidémie silité déconfinement ba déconfiner biso mais pandémie silité tinde to solo ba lelo ba tumsu ba okufa na corona wana na covid wana 19 tinde to solo ba lelo
nde déconfinement les lelo bato mosusu bazokufa epuis lobi botalaka information na ba YouTube na bino le botalaka makambo mukuna ila sa vie mukuna aza na vie na ye fi wana oyo mpe soki azokosela ye soki azoloba makambo solo baza na bavi na bango ule botalaka ba n'importe quoi botalaka information déconfiner biso mais épidémie esili te bandeko na nga surtout bandeko na nga baafricain baafricain toa tellement mutu makasi yango nzambe auti confondre biso dernièrement tozalaki tozoloba ntango épidémie ebandaki biso tokozwa yango to toza makila makasi toa makila makasi nzambe alakisi biso alobi ke aide-toi le ciel t'aidera ntango bolingi ya komibatela te pour joke bino boa makila makasi bino bokozwa yango te bomoni nde nzambe asilisi biso surtout na mboka na France nazoyebisa bino bandeko boa libanda na France bato basili oyo toyebi bato basili ebo oyo toyebi te tokoka koyeba après de confinement po ekobanda kozala bobotu na moto boye akufaka mpe na corona te akufaka mpe na corona bato basili na mboka oyo bomibatela nazo se inventer te mais soko keneti ne déconfinement bo soko keneti na ba salon na ba restaurant sur Paris bako désinfecter soko biso banganda na biso tokendaka ya mikemiki o eske bako désinfecter banganda bako désinfecter ba boîte parce que là ka balobaki confinement tout était fermé. Laissez-moi vous dire, tout était fermé. Bakangaki nyonso. Toke confinement. Et puis nazo sabino bato ebele bakufeza bato alibanda ya bato bimaka. Bato alibanda bato ba salon de coiffure, bato banganda, nde bato basili na corona. Et bisika oyo bino bokenda na ebite lilangwa likayabu to branché tene muto okino ko bimisa o de confirmer si biso na biso no so samedi toze pa jonga biso no so samedi toza botu la landi kutu na information te fona tala il faut na tala boss anglaise non so kitanga makamno après donc il faut na tala nanu ils ont dit quoi qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement ceux qui va rassembler mais ko zonga to so ba rassembler mais ko zonga bandeko na nga ba africain bo vanda na ndaku bovanda na ndaku eloko nyonso ezalaka na ebandeli na suka papa nzambe abateli yo mama nzambe abateli yo papa na ma épidémie oyo okufi te ozala victime ya suka te ezalaki ono okufaka parmi les 100 derniers morts oyo bakufaka na corona parmi les 200 morts oyo ya suka oyo bakufaka na corona yo mpo oke na kati bomibatela nzambe esa abateli bino mama tokomi na suka tokomi na biso na suka de confinement yango pe yebo mi batela bangando bino bozoluka kokende ba désinfecter yango te ba bisika ba boîte bino bozoluka kokende ba désinfecter yango te bandeko bovanda na bandako boluka te bozala ba victime suka bozala bato suka o ba ko clôturer ba mort na Paris na coronavirus boluka ba kota te nzambe na nazoluka kota na kote da mutu na Facebook elingana ngo suko kota te boluka te bozala ba victime ya suka na boluka te bozala ba victime ya suka na déconfinement. Donc restez chez vous bangande si la kate ambiance si la kate c'est pas dit que son a 2020 au bimité 2021 nyonso ko sikangama bralime ko kangama te na bato kisasa bralime ko kangama te bato awa ba izina ba masanga ekokangama te tina 2021 kozala kaka ba fete silaka te ambiance silaka te bandeko bovanda na na ndako botela makambo musika bozala na miswa aigle botela na makambo musika botela makambo musika mama ezate kende balobi de confinement bobino na soboko sopana na nganda bangando bino bozokende est-ce que ba désinfectango bisuko ba boîte bino bokokende est-ce que ça désinfecté so ba désinfecter neti ba poignet et tout na ba toilette na ba nini bomi batela bandeko bomi batela ambiance silaka te ambiance tozomona silaka te malangwe ko sila te na mer ba Thomson ko kauka te na mer o so na katangwa ne o 2020 na 2021 ko zala lisusu te ekozala kaka bomi batela bandeko. C'était juste un petit message pour vous tout et tout. Box anglais alobi Sonas qui gère tous les douanes. Oui, na yebi Sonas bato Sonas ba na mbongo makasi yana amona kisasa tongo
les affaires de Libanais, Massaro est le gérant de tout le bien de Vital Kamerhe, tout et tout. Vital Kamerhe pas avant et parce que ba biango ngala lobe ese mutako tonga building kana ba moi o ba kotia. Toi osomba, oui ba osomba mais atonga banango na fondation tina suka wana tout et tout. Vital Kamerhe botsona na mutu na mino avant tout ça, avant akoma soki conseiller soki pe ya nani ya président na biso Fati azala na Vital Kamerhe. Azala na Vital Kamerhe parce que le gars, le monsieur na le bata les gars, le monsieur na yebi Vital Kamerhe, azala na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe longola ba 5 000 ba 10 000 dollars azo kabela batu boy. Donc azala na Vital Kamerhe avant comme conseiller ya Fachi. Donc si caméra de bien ezaka o azui ayibeli bisote. Na yebite box anglais so landi procès ya lelo, il a dit à travailler mon côté na projet azala qui est mon côté na projet azala qui est mon côté concernant Daniel Massaro funga na ebite so zo kimelanine parce que kokima des choses se sentir coupable je sais pas mais pour nanga il fallait pas qu'il zela ba congolais ba tumba et puis ba bimisa ba preuve so aller mbongo sonas mbongo so pe ya nini comme tu le dis là tout et tout responsable ba faire caméra so za na ba faire ça ba faire privé ça ba faire ya mboka te. Sur Azana ba faire on déconnage c'est privé, je peux dire parce que ngala koko za lelo na za ministre mais na zana nganda nanga. So ndekona jira nganda nanga wana. Lelo so ngana bebisi na ministère mais sur Aza conseiller nanga na ministère wana bat ba ça prendre peu contre mais sur bebisi makambu kuna so ngana makambu nanga bébé ba kenoko beta ndekona nga pour jira nganda nanga c'est en fait on confond des choses quoi. Na mona comme si tu confondrais un peu ba choses quoi. On mélange des choses tout et tout. On mélange des choses. Ceux qui y moko nani Massaro, Daniel Massaro, ça a un problème na sonas te suko. Alors qui mélanie. Ceux azo qui m'a donc azo se sentir coupable. Mais pour nanga, ceux qui ba congolais ba s'apprendre contre lui. Parce que lui il gère les choses de tout et tout. Il gère papati tatati des caméras. Mais il y a aussi les fils il y a aussi bana ya JB. Ils sont trop attachés l'autre fois que tu vas dire bacha soki anani soki dalila wana soki nani soraya ba dinga bacha soki conseiller soki pe anini ngwana tout et tout ba tout ba telemelango donc pour dire que so Massaro Girarango en public parce qu'il est exposé avec des musiciens tout et tout et ça pena bana ya nani ya JBP ba Girarango en coulisses donc il y a ça pena bana JB musu pe ba Girara ba faire ya caméra en coulisses tu vois, c'est un peu ça quoi. Ngala lo bakanya frère c'est individuel en fait toujours s'apprendre na motu moko biso no so mission za caméra moyibi. J'allais juste dire que tout na motu na biso c'est pas caméra le seul responsable, il y a vol, il y a mbongo, il y a 100 jours. Aza les seuls responsabilités dans la procès les seuls responsabilités et le monsieur là c'est Jamel Sokinini Kokowana. Il s'est fait comme si ayebi ko loba français té ovandi na Congo ba Belge bana musu ba botama même pas na Congo mais il suffit ka papa la bandi ba vanda na Congo ba loba lingala na Belgique il y a des Belges qui parlent lingala très bien ba chinois kutu ba oya ba loba lingala mutu ana lingala ba 30 wana oya saliso na Congo wana ayebi lingala te ayebi pe ko s'exprimer bien en français ayebi ka arabe c'est un menteur et du coup le monsieur là il est coupable Jamel là ngaka façon otala ebo il est coupable mais monsieur Kamere il a dit alinga il surtout que bon on wale mokote alinga le belabso indirectement que alinga ka surtout que bon wana lango e mokote mais alinga alo belabso indirectement que alango yi mokote bon wana lango na batu il y avait des gens qui au bas travailler qui na bango tout et tout donc je vous dis bisous bye abonnez-vous sur ma page na comment nga ça ba direct na page nanga na solo ba congolais abonnez-vous massivement na okotana partager les bino ma solo ba congolais abonnez-vous pour na comment na ça ba direct mingi na page nanga na okoma pe mingi na Instagram tout et tout na ba na Facebook na bondo ya nga le soute le na nga ka faire a caméra na makambo de confinement bande ko nga bomi batela bo fanda na ndaku bangando bino bozoluka okende ba boîte bino bozoluka okende eza désinfecté te boluka te bozala ba dernière victime ya coronavirus
parce que lala nzambe si abateli yo épidémie pandémie lingo koma nango na suka wa koluka okufa likola kokene kolia lilango kokomela formule na banganda ambiance. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.